Vraiment beau comprendre, donc Tata Adolphe Dominguez a outil qu'on perdre moto ya maman Émérance, donc tous obligés à katanzembo oyo pour continuer vraiment et Adolphe Dominguez au Yakate au monde en a raté même na bamatanga bato surtout to kokota moi muke ya Weranson to moni akufela mais to mona c'est comme si problème moko entre yo na Weranson yo pokinda raté mais lelo kufeli mama Weranson a yete mais to moni moi ba polémique eboti entre côté Adolphe Dominguez Weranson mais yeba yango ngai na kila matanga ya papa Kifaya yeba yango ngana na kila matanga na banda lungwa nazwa kutuna biloko na otikati na ndako mais c'est une relation qui bien Yona Weranson c'est mon frère oh maman ya Sylvie et papa ya maman si des ima pata uti kokufa mais ozaki pe na Kinshasa to mona présence na hotel mais to mona jibem piana yaki ngai papa ya bota mwasi na ngai ote kokufa ti donc ça n'a polémique c'est mon frère. Sa femme, c'est ma belle-sœur. Ma femme à moi, c'est la belle-sœur de mes amis. Toute sa famille. Problème monté na Weranson. Pourquoi vous citez toujours le nom? Moi, je grandis avec tout le monde na Wengewan. Naza un problème na Noël. Attends, je connais la tête et le cheveu et le pouls. Non, na yemi mutu na sugi na wasili. Tata Adolphe Dominguez. Non. Maman atiki ngai na maboko ya nkolo. Merci na Hervé Ferré abengaki ngai. Merci na Antoine Kofi Olomide abengaki ngai. Merci na Mami Lela qui était tout le temps avec moi. Merci na papa chéri Jibem Piana, il m'appelait. Anatekaka mapati. Natekaka ngulu te. Natekaka diamba te. Nini? Natekaka pe bombe te. Musala nga yango. Moni musalo. Yango batu nyonso bayebanga. Mais bazape na ba contrat ba Zénith de Paris ba Salaminene ba Paris la Défense ba Casino de Paris ba contrat na bango ezaze belé yo ozo raisonner nini après kobimisa pièce contre pièce pour na orchestre si ko nga na comprendre te na tikala ko mona tenga na kuli na France na Belgique ngai na tikala ko mona te que Johnny Hallyday legine misoba tout na yo non Claude François nega bimisa album mazana ba concert ba tout na esko yo programme les années ni pour la exact non papa biso salim to sara makambo pona ko landa mutute course na mutute ya bon te bala mama on a rappelé Michel hier rappelé na sima concert contrat moins $20 papa $30,000 na tunio question moko bo excuse nga bato po ba yo finga nga pamba ndenge yo moni nga na bato yo zaka na bango ba leader wana ba mission totikaka pardon kosambelo mala jomoli makosambelo dezo kitanga na site to continuer oboli kosambelo yaya otokobana na mokoto kilote mukali tina sengle bokepeka okoluka misie moko kosambelo oyo migile kosambelo oyo osambelo yaya ezokitisa ngai botikanga na fana ya na ba problème. Après confinement, réouverture, Yanganda Taba, chez Djongade, Awa, Bokokuta, Biloko Nyonso Bolingaka ya Kotumba, lokola ntaba ya kitoko pe elengi, soso ya kotumba, ngulu ya kotumba, poaso ya kotumba. Esengeli koyebake, chez Djongade, bafongolaka kobanda mokolo ya mardi, ti dimanche. Awa nde sika ambiance ezali kolala, adresse ezakaka se moko, chez Djongade, weekend, boza deja ya kosepela, chaque vendredi, bobanda kozwa Suzuki Luzubu 4x4. Yende muta kosepelisa bino na ndenge ya kosepela.
sakana te, oza kulia, oza komela, oza kopina. Pe chaque samedi, ekobanda kozala nde CNN, Alligator, na ba artiste mosusu. Bako banda ko sepelisa bino na makinu ya defwa te na bakunga ya kosakana te. Et puis chaque dimanche, sombele suka bisanga nde bokozwa les grands chanteurs. Emile alias de Mingongo, yende mutakonde ko palola awa boko sentir betue ba ou différence yena. Alolo. Oui frère, Babi Tchonga. Futur. Hein? Nous te reçons la 50 boîtes. La Katakin, c'est Tchongaske. Soki olingo sala ba réservation obengi na ba numéro oyo pe bako servir yo joli kitoko chez Jongade yango nde moboko ya ambiance na kati ya Paris. C'est naturel soin. Pour l'organisation de mariage, anniversaire, soirée, animation DJ, maître des cérémonies, un service traiteur, sans oublier un chariot nouvelle technologie pour vos mariages, entrée, gâteau. Pour plus d'infos, contactez Elengia Congo TV. Subscribe Elengia Congo. Na Elengia Congo TV. Toko diembe la biso tu. Toko diembe la biso nyonso. Toko diembe la biso nyonso. Elengia Congo. Glody Diasika. La mignonne. Hey. La mignonne. Tracy Mbelenga Pro. Kata. Merci Elengia Congo TV. Bonjour mesdames et messieurs. Bonjour encore à tous les Congolais de partout. Au Bozolanda Bisso. Babone Nyonso ya Elengia Congo TV. Ndeto Lobaki. Comme d'habitude, au créer l'actualité pour na ko sepel Sabino, les Congolais de tous les partout. Merci vraiment na babone Nyonso oyo bozo pe sabiso confiance na ba émission kitoko otozali kolukela bino kolaksabino lelo tozana Adolphe Tata Dominguez. Je crois boutaki komona album Oabimisi pièce contre pièce ba chanson kitoko ba loembo vraiment ba qualité ya clip yango tolobi lelo il faut to yamba Adolphe Dominguez après avoir ko bungisa moto ya motuya oyo azali mama ko bungisa ende tolobi lelo to yamba vraiment na kati Elengia Congo TV. Merci vraiment tous ensemble na Mike Lokamba nde tozo sola na Adolphe Tata Dominguez pour esepelisa ba fanatique nyonso ya Wenge Tonia et puis babone nyonso ya Elengia Congo TV Adolphe Tata Dominguez. Bonjour. Oui, bonjour. Maman, merci beaucoup. Merci Nenge Boye awa parce que nazaki na ndako babenga ke bozali à la répétition. Yona yi tout ça la émission comme ça ngana zonga na ndako quoi. Pour ngana na pandi musala te na bana musala pour 40e jour. Donc merci na Mike Lokamba, merci na Martin. Vraiment merci na Bino, merci na Batunyo sur baza otala ngai. Donc nangina longo la masque bouche. Donc vraiment merci na Bino. Tozali quoi, on est là, merci. Voilà, Malouba et Paya, Mike Lokamba pour tous ensemble, Mike na Adolphe Tata Dominguez. Avant ma question, le Mbabi artiste est toujours, on invite là, on est prêt pour le moment. Non bon, Nazana Minga Golobate, tu es ma maman parce que. Tellement t'as banni na maman, tu es ma maman. Tu es ma maman. Tu es ma maman. Yes. Yes. Mesdames et messieurs, Elengia Congo TV, toujours Tata Adolphe Dominguez, Azoemba, Maman pour Esepelisa, Hugues, Libanza, Papa Gucci. Sangana yebite, lieu de naissance nanga izamba, cordon ombical nanga babwaka na zamba. Mama botanga na kati ya zamba ye zamba monene kuna moto azalaki te kaka matiti nyama zamba na bandeke tango yango mulelema ya zande korenie papa nanga kinde bokila ye noko epayo mama epayo biso tosuka wapio naleli yeyeye mamemeranse o
Na pleure ye otiki ngaye. Mama, 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 oh, mama, 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 ah, mama, Maria Mibonja Zangio, mama. Adolo nanga azangio mama, Papa Jean azangio mama, mama mama, mama oh, mama obuminga ye, na pleure ye. Vraiment beau comprendre donc Tata Adolphe Dominguez a outil qu'on perdre moto ya motuya maman Emirance donc toujours obligé à ko katanzembo oyo pour continuer vraiment et mission na biso donc merci vraiment na Karusha Sadik la finlandaise oiseau landa biso partout dans le monde. Ça fait mal, ça fait mal. Je souhaiterais que tout yemba biso sunzembo wana te. En tout cas, la côte na frisson, la côte vraiment Adolphe Dominguez pour ne plus il y a besoin il y a les sous makambo wana dans son ensemble na bateau ba visiter qui yo ba ko rendre yo visite na bateau ba lelaki na yo na tango passi oui ko remercier ba on est devant caméra. Non, d'abord c'est Nasengi merci mingi. Na ba union soyo ba ko soutenir biso na ba condoléances. Vraiment merci d'abord na couple présidentiel Maman Denise na papa Fachi. Merci na ba union so ya Belgique. Oso na bina ba notanga Kombo awa. Et ozalaka ba Kombo. Baleki belé. Baleki teme belé mais na tanga tandambo. Bo permettre na tanga ndambo na misupe na kobosana. Nazamuto. Merci na Marie-France Masiala. Merci na Dida Kiese, Rigonier, Annie Boboy, Baumba Lumumba, Batulanga Nyoso, Oya Tonya Tonya Barana Poto, ba musicien na ngai, ba Lisha Shombo. Donc ba Anaconda, ba Shibida, ba Nyoso bazalaki Bomoko. Merci na ba sœur Nangai, merci na grand frère Nanga Papa Jean, merci na ba na Paris, na Jimmy Bofosa, na ba Papa Jean Moussafiri, donc baza ebele, ba Pichoma, donc vraiment na ba sœur nyonso baza na Belgique, ba sœur nyonso baza na Paris, boleki ebele. Merci na Passia Moussaga, merci aussi na ba artistes et musiciens. Vraiment ba artistes et musiciens, merci na bino. Pour ne pas blesser les autres, pour ne pas citer les autres, oublier les autres. Donc merci, Nabatunio sur Nabino Presse. Vraiment, ça fait vraiment, ils ont vraiment passé. Et puis, bah, prendre un gars qui est mandapé à père de maman naïe, parce que pour le moment, Naza ni de père, ni de mère. Il y a un bon mot toujours ça là. Titre de ma prière. Ni de père ni de mère. Donc naza na papa te, naza na mama te. Vraiment merci na baninga nyonso na Facebook, na WhatsApp, na Instagram. Donc vraiment boza ebele bana Tanzanie. Merci na Ilunga Mawete, merci na Julie Ilunga, merci na Stéphane na Tanzanie les solutions. Merci na Kala Jeremia, artiste Yakuna, merci na Ye, merci na Rami Amissi, na José, merci na Ibrahim. Donc vraiment, bandeko nanga boza ebele et surtout na ba grand frère pe ba bengaki pour représenter ba condoléances. Donc vraiment de cœur je suis merci na Manda Chante, merci na Sam Chintou, merci na Bina Filé. Merci na Hervé Ferré à Bengagingai. Merci na Antoine Kofiolomide à Bengagingai. Merci na Mami Lela qui était tout le temps avec moi.
Merci na papa chéri Jibempiana, il m'a appelé. Merci na Jean Tamissine qui était là. Merci na donc vraiment l'artiste qui belé ba Lokombe nani donc vraiment ba Mastatou bazalaki vraiment là ici que tous les limes ensemble. Donc d'ici là on va lancer les invitations pour la 40e jour ya maman. To beti la maman maboko kwa boti mwana. Vraiment tozalaka na bling bling. Donc toujours ça la 40e jour d'ici là on va faire les invitations pour la messe, toujours gestes et barrières. Vraiment merci dans les États-Unis, il y a des partout babenga ngai. Ouli Moucheni, merci à toi aussi. Kaskasireka Poison, vraiment je n'oublierai jamais, cessez de le dire. Bravo pour la Kaskasireka. Bravo pour la Pasteur Moussaga. Donc Bozali Ebele, vraiment Cédric Ndombe, Cédric Lumbu, bravo pour la Lumbu. Bravo pour la Nadège à Lumbu. Donc voilà, Adolphe Dominguez. Voilà. Le temps peut profiter à cette occasion de profiter là-bas des questionnaires. Mais Adolphe Dominguez, en citant les noms, il y a bateau quand même, Lelinayo. Nous avons remarqué quand même quelques têtes de piliers, n'est-ce pas, du clan Wenge. Du clan Wenge, tu as remarqué quand même absence remarquable dans la Bango parce que au bien sûr, mais tu as remarqué qu'il y a quand même absence, il y a un pilier, il y a Wenge. Qu'est-ce qui s'est passé réellement dans l'absence de Bandekouana? Tu as évité, est-ce que les gens qui ont la musique ou bien comme on a lelo, mutazu matanga boine pegoya? non, bon, attends, la nangina bossa la blesse boula zala qui nangai. Donc pour te dire qu'il n'a pas avant que je peux aussi. Image va pas chopan. Bazakari, il y a un bino barrière tu vois mon. Non, mais la clan Wenge. Non, Zakari, c'est pas Wenge. non, bango ba ta Wenge. Non. Leader, musicien, artiste et musicien. Non, c'est pas. Monsieur Soupé a contre-temps, mettre sur le téléphone. Monsieur Soupé va ça, il présente physique, donc il n'y a pas de problème. Moutoumoro Tazali na faute. Moutoumoro te pas à la mabé. Et ça a que tu l'es là qui maman. Tu connais maman na kimia, maman peut mal roboto. Maman peut mal roboto. Parce que monsieur Soupé va aller là la combo ya Adolphe Dominguez. Ngai nazali mutu. Adolphe Dominguez a kenara matanga pe abatute. Nazali mutu oya liboso kenara matanga ya babatu. Soko kufeli ngafu na benga. Soko nazate na kindaka. Soko nazalite na bengi. Donc nga naza mutu aliboso soko tout même bato baza ba musicien te. Ba biso musicien oya yaka matanga ya bato. Ndato kufeli o na ba Kongo na Holanda. Naza mutu na yebi kolela na baninga. Na yebi pasi wana. Donc quand même si on mona rara kufela papa la maman satis douleur wana. Donc bandeko na ngai baleli na ngai mama. C'est tout. Parce que ceux qui ont une question pour tout le temps à combat batouté, il a clan Wengende Tolobi, et Zolo Bama peu moins trop, Tata Adolphe Dominguez, Nassil c'est une question dans l'apo batou, oh bazota la bisoté, bazo raisonner de Moussou. Tata Adolphe Dominguez au Yakate, au monde en a raté, même dans Bamatanga batou, surtout Torokota Mouamke, Yahweh Ranson, Tomoni, a coupé là, mais tout le monde a c'est comme si problème entre Yona Yahweh Ranson, Yopo Kindaraté. Mais le lot Koufeli Mama, Yahweh Ranson a été, mais tout le monde, moi, la polémique est boti entre côtés Adolphe Dominguez, Yahweh Ranson. Mais yo tam suzu ozape mutali boso oya kate na matanga ya we ranson na kufela ai na ebiso ke ngai na bandeli o ebiso neti dide masela abenga ngai aza musika abenga ngana mambenza fonde na pesi mbut fondateur okese ye wana fondao na pesi mbut donc ngai na rokota na baje wana te. C'est juste clair. Attends, je connais la tête et le cheveu et le pouls. Non, on a eu Moutouna qui n'a pas signé. Réponds à la question Adolphe Dominguez. Non. Maman, la question. Maman a tikingai na maboko ya nkolo. Voilà. Bobete la nkolo maboko. Kolo yawe. Donc je connais le joueur et son jeu. On a vu Mutana Roloba. Par rapport à la question naïe, par rapport à la question naïo,
baza bafrère na ngai nga naza wana kaka te mpona bana korépondre bana koloba ngai soki otuni motu nyonso nga nakenda na matanga ya motu nyonso soki bozalaka na bafoto bokomona nga nakendaka matanga bato nyonso jour bazokunda ve na nga Cardozo Mwamba les jours biso mpe tokundaki yango nakete nakolotala famille wana ve na nga Cardozo Mwamba napesi lisusu bacondoléance na famille c'est tout mais yeba yango ngai nakina matanga ya papa Kifaya yeba yango nga nakina matanga na bandalungwa nazwa kutuna biloko na otika tina ndako mais basera na relation ezalaki bien yo na Weranson c'est mon frère po mama ya Sylvie et papa ya mama Sidezima Patauti kokufa mais ozalaki pe na Kinshasa wa tomona présence na hotel mais tomona Jibem Piana yaki ngai papa ya bota mwasi na ngai ote kokufa ti donc ça n'a pas polémique, c'est mon frère, sa femme c'est ma belle-sœur, ma femme à moi c'est la belle-sœur de mes amis, toute sa famille. Mais tozo kata. Comment ni na bateau bazola nanga, bazo mona ngoni na zokota na poto boche mili kina sukal pour basala mikate. Ne m'emballe pas la tête, le cheveu et le pouls. Mais on a un problème monté na Weranson. Pourquoi vous citez toujours le nom? Moi j'ai grandi avec tout le monde na Wengewana. Naza na problème na Noël te. Ya zalia wa, ngana zalia wa. Jiba zalia wa, Blaise zalia wa, Didier zalia wa. Mututu zalia wa, ba misusu so bazali kolo koleka. C'est bien. Qu'est-ce qui empêche toi d'aller lui demander? Ou de me demander moi? C'est mon frère. À prendre le câlin pour toi. Très bien. Merci à Tata Dominguez. Merci Martin, fan de la AOT. Moi, biloko nga beauté. Biloko. Bayoji, Manimi, la cause. Belle relation. Donc, on va entretenir la relation bien à président Weranson. Voilà. Aujourd'hui, des retours, tous est là. Bon, des retours, tous est là. Jour à Maman et Coca, 40e jour et Coca, donc voilà. Et pour le moment, pièce contre pièce, tout solo là parce que Ebima qui n'a 20 et ça n'a pas toujours. Non. Ebima qui n'a 20, ça qui est comme une tempête. Mais comme la tempête était jusqu'à présent, qu'est-ce qui se passe? C'est ça. Blocage et ça place ligne. Adolphe Dominguez. Vraiment. Blocage exacté. Donc pour l'anga, ils ont album on a né oyo frappé. Pièce contre pièce. Parce que n'engue tous en a poto les lots partout, pas n'en a outil kotamboula partout. Les gens parlent que de ça. On a eu des contrats. Tozo linga soto bana, to si ça m'a 40e jour, to bana na ba contrat na biso, tout ça musala biso. Quand tu dis ça, parce que Lelo, c'est le seul album où il bimi na banda kwa batu nyonso bazola na internet. Baza ko copie bazo na ba voiture, bazo sepela. Ngala za les sous ndako prouver, je n'ai rien à prouver. J'ai fait mon travail. 31 chansons, ba sepela, baza ko venga, ba mise bazu ba cadeau. C'est ça l'album. On fait pas l'album seulement kaka. Et zo beta kaka na ba, baza ko bina, ba petit bazo se retrouver. Voilà ça problème n'angaïté. Nous on a fait notre travail, les producteurs s'est retrouvés, l'orchestre s'est retrouvé, les lobes gicloche. A commis pe à soi la mouina tongo à l'ambi moi l'os moi ma desu moi transport à tikimbongo moi moto ezobula moi nini migilin moi miremati dès qu'on a biso on n'en parle même pas de la reine de kolobaté donc ça veut dire ma bon pour l'album la biloko. C'est bien bon. Adolphe Dominguez, c'est bien beau. On doit se retrouver. Et puis en plus de ça, moi je fais des chansons Oyo et Tikalaka. Pièce contre pièce. 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 Voilà, mesdames et messieurs, pièce contre pièce, c'est Hugues Libanza, Papa Gucci. Merci.
merci na Karisha Sadik Junior Lange Ozotala Biso, merci na DJ Tobis, merci pe na Romel Mosengo Mobutu, merci na Chukuma Papa na Baby, merci na Peter Kilumbu, double maître, pièce contre pièce, Adolphe Dominguez, Karisha Sadik la Finlandaise, Ikeli Banza. Ya Coco Dominguez à lobby, de combine après 50 pieds. Dans le micro, la tipa Pièce contre pièce, Adolphe Tata Dominguez. Pièce contre pièce. Papa natekaka mapa te, natekaka ngulu te, natekaka diamba te, Nini natekaka pe bombe te. Musala nga yango moni musala yango batu nyonso bayebanga. Nakomi na Dar es Salaam bato bazokolela Adolphe ole wa munene Adolphe nalingi nayeba na monde musical, na industrie musicale aujourd'hui, parce que tu tient déjà album sur les terrains. Avant Adolphe, préparatif il y a studio, na aujourd'hui au sali réalisation, très bel album. D'ailleurs on a déjà na boîte qui a chapeau bas pour cet album pièce contre pièce. Le lot comme na niveau ni, tu peux classer Adolphe Dominguez na place ni aujourd'hui. L'industrie musicale. De beau placer dans l'industrie musicale na a niveau ni. Na bandela na tekaka bombe te. Ezo ngulisema. Na tekaka forme te po bilambo nazala ngo depuis 81 tilele zalaka kaka. Donc nga musala nga yango. Soko wuti na ko lamuki le bino na geta la tata. Po bige artiste azali. Bonjour à titre, bonjour à Nyos Bolingi, Mingana Zali. L'essentiel, bah petit bazolia, bah ministère bazo sepela, c'est ça. Kolazo batela, lo samboka ba genou na mabele. Na ba hit Zali. Papa, ngala sala ka hit parade. Tout na bato ba sala hit parade ni poezandi ngala sala ka ngote. Dans la tournée. Talanga na zaka meilleure vedette. Dans ngina ba wingi wana, 2 fois meilleure vedette. Tant au Kabouani, meilleure vedette, meilleure orchestre, c'est à chaque semaine. Je n'ai plus rien à prouver. Donc, on a un moutou. Curieusement, Adolphe Dominguez, sur la dernière question au Yoruba, qui est numéro 1. Numéro 1 la musique. Du côté Tali la musique, on peut sa position là. D'ailleurs, je te dis que dans le monde, il y a sapologie. Vous êtes numéro 1, na yo monde confirme. On a papa chez Raza deuxième, Tata Aza première na monde qui vient. Au monde image tant on vient tirer la couronne. Nazo samusala. Et positionnement na yo na musique pour le moment. Positionnement na ngai au moni côté musique. Totikata autant. Baleka na bango ngai ndenge yo lingolo po yo zoptuna nga positionnement po ba petit na ba bimi lelo bango bazolo baza ba numéro 1 na musique na ndule ya RDC. Ouais mais ça nango te merci beaucoup bango baleki bango ndenge yo lingi ngala za nga Adolphe Dominguez mais ce que so hôtel na ba même na ba lettre pour na koma kombo nanga obika za lettre liboso alphabet dona na makolo ba mingi te parce que sué langeza na tuni yo naza nani Adolphe Dominguez. Nana mama kolobati. Place nini cet album pièce contre pièce et Place nini. OK. Album pièce contre pièce et meminga na niveau mususu. Ça veut dire makama bilamba ezalaki na ngote ezongi na poto était o bilamba soma mi danger. Deuxième chose mutu tout a télécharger yango. Troisième chose bino bolingaka ba vie bomoni niveau ya ba vie. Côté téléchargement mbongo. Sosoya oni mosolo. Mosole koti ba contre zoya ce qu'on a local suni ba contre zoya ba salaka bana balia bana basukola bana bagene classe to bimisi 10 en plus de ça la période de Covid qui a osé de faire sortir un album ici bon sang malgré le camel ko ngana zo bisa oke obike ya legio Martin na nenga bino sikoyo ngana bino ya lekio yo kolinga na ote yo beso na lobino ke ya lekio ya bobete la bomba ya maboko
yanga pe na bango incomparable. Yanga pe na bango c'est incomparable. Par rapport à notre notoriété est comparable. Te nga pe na bango c'est adoyo le guié. Na bona sa polémique. Voilà. Moi biloko moi. Bon, na boyi na loba na leki lokamba pa boyi. Beta maboko. Non. Donc voilà. Bon, yo pe comparer ngate. Moni so na zuyo. Nga pe comparer ngate. Adolphe Dominguez. Tata Adolphe Dominguez tout nana to continuer ba te belé ba hôtel biso partout dans le monde Igel Libanza Papa Gucci la France. Osambele san. Ils ont ça na sima. Alors, bazo tala yo le lo on a la ne on a na tatuka ki kala. Mais bon, te boende bien nzamba lingi yo. En tout cas Adolphe oza pona ba nyonso ba te belé ba lingaka. Lelo oyo album ebimi pièce contre pièce au lobby etalami ba télécharger ngo mbongo ekoti. Siko toza pe na besoin to mona ke lelo pe artiste musicien au lobby to tanga ba kombote mais baza pe na ba contrat ba Zénith de Paris ba Salaminene ba Paris la Défense ba Casino de Paris ba contrat na bango ezaze belé yo ozo raisonner nini après kobimisa pièce contre pièce pour na orchestre. Siko nga na comprendre te. Na tikala ko mona tenga na kuli na France na Belgique ngai. Na tikala ko mona te que Johnny Hallyday legine misoba tout na yo non. Claude François nega bimisa album mazana ba concert ba tout na esko yo programme les années ni pour la Olax non. Papa, biso to sara makambo pour na ko lana mutute course na mutute. Ya bon te bala mama. On a rappelé musicien, il y a rappelé na sima concert, ma contrat. Il y a moins $20, papa, $30,000. Na tunio question moko bo excuse nga bato po ba yo finga nga pamba. Ndenge yo moninga na bato yo zaka na bango. Balinga. Ba leader wana ba mission. No. Totika ka parle ko sambelo. To continue. Mala jomoli mako sambelo dezo kitanga na si. To continue. Oboli ko sambelo ya. Otoko bana na mokoto kilote mukali kina sengle bokepeka okolo ka misie moko kosambelo yo migile kosambelo yo kosambelo ya ezo kitsanga yi botika ngana fana ya na ba problème. Voilà, avançons. Merci. Avançons. Voilà, et parce que lumière du jour, hein, il faut que tu mission va répéter, il pose un voilà, merci de l'assistance et puis la présence. Alors, tu vas retenir le passage. En tout cas, on va retenir qu'on est là, donc tout le monde l'activité. Contrat, moi, déjà qu'on a acheté. La province Kaka. Tu es en Tanzanie. La Tanzanie. Donc, Fura TV, on sponsor na biso ya kuna. Ba beta biso to ça la tournée na Tanzanie na Dodoma, na Dar es Salaam, to qui ne bazambi banini. Fura TV, maboko pona Fura TV. Maboko pona bien pepe passer à Musaga. Boyi belanga bango te par bino wala ka boyi oh non mutumo na via na vie rami mo ma vie rami na ina kaska sere ka mo ma vie kaska sere na na Eric Mandala mo ma Eric Mandala banga les oké ni biso te oh moni bilo na yo si ça bato tangité ndioka na lobi boyi vraiment bato bazola na ngai nzambe ya pambola bino nzamba za na bino tozala ba tourner na biso o photo banda vraiment. Merci na ndenge bo soutenir ngai na tanga matanga tant tuleli mama batu nyonso baza de partout na ba Japon na ba Italie partout na ba village partout pe bazali merci na bino merci ba master vraiment ba na Londres Debs de Mukalinga vraiment bino nyonso ba Koko Madera ba Mandwakila na bosanité ba sœur na nga nyonso ba tutu famille Mamboleo donc boza ebele Malidi Ebonja, Mariam, Cocotte, Michel Tello, vraiment, papa, voilà, famille, voilà, tout nyonso, vraiment, accent et ça, n'anning to l'obaka. Mais, des pères et des mères, il y en a décembre. Ils ont trois pièces contre pièces, c'est des pères et des mères. Des pères et des mères, donc, ils ont bien déjà, ils ont ba rosepela te kombo wana na nozoluka problème na niveau ya mboka na biso de père de mère na na papa te na mama te papa tiko me mangana makambo wana oh makambo vraiment nzoto beta na détail manzemba nzoto tete na yo lila sous pardon
Mais ça l'a fait moi bien. Mais na ningi c'est tout le monde appelle artiste baza ta moko sima batonini ça l'a fait moi bien. Balela ba boire ba po ba vient vraiment zola na bango na bekra ba Shadrack Mukendi ba Royal Luciona ba Zebe Bacheri Mofila ba Mado Madova ba Kokombo na Jean-Louis Mboma na Jean-Louis ba sa mariage à Mangitoko donc vraiment vient nga Arjana na pesi bino bambote sans oublier vient nga acha mon voto VH le baki tata lata na zolata kilote ya mantie bimi obela mundele ezana mutu moko bena peso mbote Ige Libanza Papa Gucci na France. Merci beaucoup Ige Libanza Papa Gucci Libanza Papa Gucci boni na Suisse. Merci beaucoup la première ils appellent Moko Junior Langue na niveau États-Unis azotala. Avant toi nini cette fois-ci pour merci Elenga Congo TV to continue toujours Karcha Sadik la finlandaise. Bon, tous ensemble na tata Adolphe Dominguez ndeto zoaé après avoir causé na matanga kokunda mama o ya botier ndeto lobi Elenga Congo TV tozala poto la Sabino réalité ya parti c'est Michel na biso poto loba polémique vraiment exact et ceux qui vraiment Adolphe Dominguez bazana relation bien na Kofi Olomide na Weranson et puis parti c'est Michel nyonso yango to lobi tozala rawana pona Michel Moroté mais to yambara batu nyonso toko tara place partout pona ko présenter parti c'est Michel na biso Oyo Bazali Kosala Musala Malamu Martin Engi double vitesse à fusée. Merci na babone nyonso ya Elenga Congo TV. Merci na Tracy Mbelenga Pro Glody de Soukala Mignonne Oazota Labiso. Merci na Papa Gucci Ige Libanza na Kata France. Merci na Félicia Siala. Merci na Fondation Sadiki Karcha Sadik la finlandaise. Merci na Binonios tout. Merci na Maboko Bank na Katia Grèce. Merci P na Gaël Katanga na Katia France na Pesio Bambote. Voilà tous les images à partir de Michel Ndenge Bazali Koema ensemble na Adolphe Dominguez. Tozwa Elenga Congo TV Gloire de Kesse micro et ça la bien. Yanganda Taba chez Djonga de awa bokokuta biloko nyonso bolingaka ya kotumba lokola ntaba ya kitoko pe elengi, soso ya kotumba, ngulu ya kotumba, poaso ya kotumba. Esengeli koyebake chez Djonga de bafongolaka kobanda mokolo ya mardi ti dimanche. Awa nde sika ambiance ezali kolala, adresse eza kaka se moko chez Djonga de. Weekend boza deja ya kosepela chaque vendredi bobanda kozwa sous
Suzuki Luzubu 4x4 yende muta kosepelisa bino na ndenge ya kosakana te oza kulia oza komela oza kopina pe chaque samedi ekobanda kozala nde CNN Alligator na ba artiste mosusu bakobanda kosepelisa bino na makinu ya defwa te na bakunga ya kosakana te et puis chaque dimanche sombele suka bisanga nde bokozwa les grands chanteurs Emile alias de Mingongo yende muta konde ko palola awa boko sentir betou e baou différence yena. Oui frère, Babi Djonga. Futur. Hein? Nous te reçons la 50 boîtes. La Katakin, c'est Djongaske. Soki olingo sala ba réservation obengi na ba numéro oyo pe bako servir yo joli kitoko chez Djonga de yango nde moboko ya ambiance na kati ya Paris c'est naturel soin